Kimia eza bisika nyonso bozwili baku ya kolanda Mag FM ya mokola lelo yango ebandi mbote na bino. Appel à la mobilisation générale lancé na chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Esengeli Boyebake, Premier ministre Judith Suminwa Tuluka Ayambaki, délégation yaba président de l'Assemblée provinciale Badeta Indemo. La Première ministre nous a invités pour échanger d'abord si la mobilisation de la population par rapport au mot d'ordre donné par le président de la République. Vous savez que notre pays fait face à une agression et que le chef de l'État veut que tout le monde soit concerné quant à ça. Et qu'à ce jour, la Première ministre veut faire une itinérance à travers les 4 provinces de notre pays, entre autres le Congo central, le Kwango, le Mai-Ndombe ainsi que le Kwilu. Et donc il a été indiqué comme nous sommes les chefs des institutions de ces provinces-là, pour que nous puissions voir dans quel aspect nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice afin que cette itinérance soit une réussite. Et donc l'itinérance de la Première ministre va concerner que la mobilisation des populations et surtout amener nos jeunes à adhérer dans l'armée afin que nous-mêmes, Congolais, puissions protéger nos terres, puissions protéger nos intérêts. Voilà l'objet de notre visite et de notre invitation par la Première ministre. D'abord, nous sommes des élus du peuple. En tant qu'élus, nous sommes les représentants de ce peuple-là. Et par conséquent, ce peuple-là est avec nous au quotidien et nous croyons que c'est nous qui allons mobiliser pour que ce peuple-là vienne écouter la Première ministre qui va être là pour représenter les messages du chef de l'État. Et donc nous sommes déjà concernés, et surtout à ce qui nous concerne, nous du Congo central, elle est déjà à nos portes. Et donc dès que nous quittons ici, moi et mon collègue de Kinshasa devons déjà quitter pour le Congo central afin d'accueillir l'arrivée de la Première ministre. Et donc déjà je profite à l'occasion pour annoncer à toute notre population du Congo central, du Kwango, du Kwilu et de Mai-Ndombe l'arrivée imminente de la Première ministre pour que nous puissions être mobilisés derrière les chefs de l'État et l'armée de notre pays pour botter dehors tous les ennemis de notre pays. Président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde, a rendre visite na plus de 600 nouvelles recrues Oyo Bazali Bongo na camp Yanzilo Tozali Bongo na province Yalwalaba. Reportage. Déterminé pour nous sensibiliser et mobiliser les jeunes, intégrer l'armée congolaise pour nous défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, président Yassena Jean-Michel Sama Lukonde a rendu qui visite lobby eleki na ba jeunes nouvellement recrutés et regroupés pour la formation na camp Nzilo na 30 km ya centre ya Kolwezi. Porteur y a message moko y encouragement, président y a chambre haute y a parlement a exhorté qui bango na plus de patriotisme et engagement pour na kobare nzela na banvaisseur pe a féliciter qui bango pour na ndenge ba répondre mbalamoko na appel y a président de la République, commandant suprême y a la forces armées y a République démocratique du Congo pe y a la police nationale congolaise, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le message ici, c'était d'abord de venir constater la matérialisation de l'appel à la mobilisation totale, surtout la mobilisation des jeunes de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après avoir eu des échanges avec toutes les couches de la société ici dans le Lualaba, nous avions pris l'engagement de venir visiter ce centre de recrutement pour voir les jeunes, ceux qui déjà ont pris la décision de s'engager dans l'armée pour défendre la patrie. Je suis venu donner un mot d'encouragement pour leur dire qu'il constitue notre fierté d'avoir répondu à cet appel
et qu'ils doivent se considérer comme des modèles pour les autres jeunes. Ici, dans le Lualaba, comme partout en République démocratique du Congo. Et donc, de la parole à l'acte, ici, c'est palpable, c'est visible. Nous sommes sur le site d'un Zilo, où nous sommes avec ces recrues, et le vœu est que très vite, ils puissent rejoindre des centres de formation. Nous saluons aussi déjà tout l'engagement qui a été pris ici au niveau de la province, au niveau de l'accompagnement qui est fait de ces recrues, et nous en appelons encore à plus de recrues ici dans ce centre, tout comme dans tous les autres ici en République démocratique. Nous allons poursuivre cet exercice à chaque fois avoir l'opportunité de visiter nos recrues pour les encourager et les accompagner. Et donc, nous voulons ici rassurer que cet appel de son Excellence Monsieur le Président de la République à la mobilisation générale face à la guerre et l'agression que nous avons, eh bien, à travers message naye Jean-Michel Samalukonde Alansaki Lisusu appelle Nabajen Mitsusu po balanda exemple oyo pour na monter en puissance ya armée congolaise. Yo. Totikala kaka na province ya Lualaba pona koyebisa bino ke gouverneur Fifi Masuka Saini azalaki lobi eleki lancement ya ba travaux et aéroport international ya Kolwezi. Reportage. Accompagné na ba membre ya gouvernement provincial, gouverneur ya province ya Lualaba, Fifi Masuka Saini, alansaki lobi eleki ba travaux ya construction ya nouvel aéroport international ya Kolwezi. Misala ebandi awa na pose ya Robé na piste ya aéroport, piste oyo ezali na mulayi ya 3,5 km pe 60 mètres de largeur na épaisseur moko ya 28 cm. Ezali élément moko clé ya infrastructure oyo esengeli korelie Lualaba na reste ya monde. Tangu azwaki maloba gouverneur ya province Fifi Masuka Saini asinsprimaki nesengo na mutema. Nous souhaitons à la société Forest de pouvoir continuer le plus rapidement possible pour qu'au mois de juin, nous puissions avoir l'aéroport international du Lualaba. Nous avons commencé la piste et c'est aussi pour lancer un appel à tous ceux qui ont envahi la concession de la RVA de pouvoir commencer à dégager parce que la piste va aller là où ils ont construit. Et Sengel Boyeba ke chantier oyo ezali ko s'inscrire na vision chère ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na ko promouvoir développement régional pe ko améliorer l'infrastructure ya mboka. Il n'y a que l'amour qui peut pousser les gens à travailler de cette manière. C'est pourquoi nous tous nous sommes en train de leur dire merci, merci au nom du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci pour le travail qui est en train d'être bien fait. Merci pour la continuité de ces grands chantiers. Merci à toute l'équipe de notre gouvernement. Et Sengeli Boyeba lisusu ke inauguration prochaine ya aéroport oyo ezali ko constituer grand pas vers modernisation ya ba infrastructure na République démocratique du Congo pe ezali atout moko majeur pour na économie ya Lualaba favorisant à la fois ba échanges commerciaux, ba investissement pe tourisme. Boyende ezalaka. Eyokani. Désinformation, intox, paix, manipulation et Sengeli Boyeba ke commandant y a la police nationale congolaise en charge y a ville province ya Kinshasa le général Blaise Kilimba Limba a pessi d'instruction pour les détails. Mène des opérations surprises chaque jour dans ici Kawan. Tokandi Batukuna avec témoignage chez Nete Kangamaki, Sake Kendaki, passeport de Bungaki, Awa. Rétroviseur de Kendaki, on a déjà arrêté tous ces gens. Et comme il va révéler Belin pour la carte de loi. Tout le monde révèle le loi qui bon les c'est notre commandant en exercice, en fonction. Il s'appelle commissaire principal Mukenzi. Va pétiller le col à rebelle et pourtant Ezali Lokuta.
ayaki kuna d'ailleurs yenda akangaka bamiyibi wana parce que voilà ta tenue civile bazalaki na bato misato abimi rebele moto oyo asali selfie wana alingi mboka ya solo message aza kopesa wana ya kobangisa kointoxike bato. Est-ce que vous allez les soutenir, vous les Congolais? Yango na lancé avis de recherche na ye PD commandant P crime bolukela ngai hotel ya selfie wana ya intox wana parce que azomona na miso soza na image te nakopesa luka bato wana groupe ya bamotari awa oke wana okuta bango cherchez-les là-bas. Il doit nous dire nani atindi ye asala intox wana. Et pour maquiller son mensonge alakisi camion moko ya armée na biso na bato bazokota na kati asali mixage et asali boom nango. Et pour que bandima ye ate baimage nyonso ya horreur na horreur oyo eleka na Palestine atie kaka wana mpo bato babanga. Soki nalobi bongo eza na ntina, c'est pour demander à la population de ne pas céder à la guerre psychologique et à l'intox. Même méthode, banani yango o baswa uniforme bazoko bomba bango. Bato wana tozalaki na lelo totuni lakisa moswahili moko babomi. Amonani te oyo babeti amonani te oyo bakangaki mibale me papa soki bakangi yo obomi mutu to oyibi nde obengi bikolo nyonso bakolobela ezali bongo wana eza baje ya baennemi. Est-ce toza koyoka attention na intox, attention à la manipulation, il ne faut pas céder, il faut vérifier, il faut attendre la voix officielle. Na ville ya Kinshasa, soki likambo ezali tobimaka koloba. Afriland First Bank a pesi cadeau na babone na yebo bako gérer compte na bino na maboko bo gérer yango na chombo grâce ya service eFirst. Boye imalamu na eFirst moko ya ba application web ya Afriland First Bank CD. Aux clients Afriland First Bank CD, vous allez na téléphone ya modèle smartphone, tablette, topé sous ordinateur, yaka na lombango na moko ya ba agence ya Afriland First Bank oyo izwami pene na yo. Okozwa bongo na nzela ya message, lien oyo ezali na mot de passe na yo pour okota bongo na kati ya application web na yo. Ozali na makoki ya consulter solde de compte na yo, okoki pe lisusu kotala historique de compte na yo, topé lisusu relevé de transaction. Okoki kosala ba virement compte à compte, ba virement interbancaire, topé lisusu ba mise à disposition. Et soki wana te, ozali pe na makoki ya koyeba état ya ba engagement na yo, topé lisusu état ya crédit na yo, ya kosala demande ya chéquier na yo, pe makambo ebele. Na eFirst, gestion ya compte bancaire na yo ezwami na maboko na yo. Afriland First Bank, the pact with success. Soki pesi confiance na mwana mboka Ziko Mukanga lelo bakobenga yo Papa Lupango. Et ça lui a plaisir papa pour la ébique en tout cas la comique le pan vraiment. Président Ziko Mukanga Makela Lumumba le Congolais yazali ko accompagner au mieux vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Noko abegisi yo kinwa yo Congolais na bureau national ya NPTMC
pona kokoma kolo lopango na $1,500 ya pamba. Ozwi lopango na yo ya 20/20 na quartier Mukanga 1 na commune ya Nsele, to na quartier Mukanga 2 na Menkau na commune ya Maluku, grâce ya opération koma kolo lopango. Sur place, okokuta badepo ya ciment, badepo ya babar de fer, badepo ya mabaya, ezala pe ba forage ya minene, ba groupe électrogène, nyonso ezali wana sur place pona kosalisa bino botonga bandako na bino noki na facilité. Tala paysage oyo kitoko oyo okozwa yango kaka na quartier Mukanga 2 lokola na Ottawa kuna na Canada. Ebongo opération koma patron, moto ya deux pneus na $1,300 ya pamba, avance ezali ya $400 ya pamba, moto ya 3 pneus $4,500 ya pamba, avance ya $2,000, le reste futa yengo malembe na délai ya 4 mois mobimba. Okoki pe kosoba bus Mercedes Force ya mokwake na $30,000 ya pamba, avance ezali nango ya $10,000 ya pamba, le reste okofuta malembe pendant 10 mois mobimba. Nyonso oyo ezali grâce ya Ziko Mukanga makila ya Lumumba Kolo Congo. Noko pona kuaméliorer social ya population congolaise, Ziko Mukanga asaleli bino 300 hectares ya bilanga pe maziba ebele ya bambisi oyo kosala ke lobby congolais aliangolo siko na facilité. Tala adresse ici yebana avenue Victoire numéro 42, deuxième niveau ya galerie Efra na quartier Kauka na commune ya Kalamu, oza mobimba. Référence are mabaya okobunga te, ozwi lopango na yo, ozwi moto na yo, okomi patron. Guerre na Est ya République démocratique du Congo, Front spirituel paix populaire, ba église ba pesi merci mingi na mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chers frères et sœurs congolaises et congolaises, après notre grande journée de prière du 1er mars à l'esplanade du Palais du Peuple, nous venons par ce message dire grand merci au commandant suprême des FARDC, le président de la République et le chef de l'État, qui a autorisé que le gouvernement de la République vienne s'associer à nous. Nous disons grand merci à Madame la Première ministre et tous les VPM qui étaient là, tous les ministres qui l'ont accompagné et tous les autres responsables. Nous vous disons grand merci d'avoir répondu présent. Nous ne pouvons pas manquer de dire merci aux chefs des partis politiques. Nous avons noté les délégations des partis de l'opposition. Ils étaient là. Nous avons noté la présence du secrétaire permanent de l'Union sacrée pour la nation. C'est ça l'unité dont nous prenons. Nous disons que nous étions tous présents et même les confessions religieuses qui n'ont toujours pas été avec nous à la plateforme des confessions religieuses ont répondu présent. Nous disons merci. C'est là la cohésion que le chef de l'État est en train de demander à tous les Congolais de tous bords que nous puissions être ensemble. Nous le savons que cela a coïncidé avec la marche de la garde républicaine. C'est une marche d'endurance, mais la population envoya certains équipements militaires, les chars, les blindés postés à différents endroits, ont eu des réserves de pouvoir s'approcher et les uns et les autres ont répondu aussi massivement. Merci à toute la population. C'est à cause de cela que nous disons ne baissons pas les bras. Parce que nous ne baissons pas les bras, déjà ce samedi, nous aurons encore un très grand rassemblement de prières. Cela corrobore avec ce que le gouvernement a mis en place, le Front populaire. Donc nous voulons que toute notre population soit debout. Debout pour dire non à l'occupation rwandaise, debout pour dire que toutes les troupes étrangères doivent quitter notre territoire. Prions, continuons, ne baissons pas les bras. Ce qui a eu lieu le 1er mars,
c'est juste un lancement de ce qui va se poursuivre. Puis j'appelais les femmes en disant, cette fois-ci, j'ai besoin de vous voir encore très nombreuses, parce que le mois de mars, nous disons, c'est le mois de la femme. Ce samedi, nous serons tous sur Wenge et nous voulons vous voir nombreuses, nombreux, s'il faut même que la route soit barrée parce que nous avons besoin d'une grande foule qui viendra élever les voix pour dire à Dieu. En République démocratique du Congo, nous avons besoin de la paix. Montrons notre unité, chers leaders chrétiens. De partout où vous êtes, dans les différentes plateformes où vous vous retrouvez, nous vous souhaitons la bienvenue à cette occasion. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Tous ce samedi sur Wenge, numéro 18, quartier Rigini, commune de Lemba. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse notre pays pour la paix et l'intégrité territoriale que nous devons recouvrer. Merci. Les propos tenus dernièrement na révérend pasteur Albert Kakenze Sengelboy qui représentant provincial ya créa TBM Bangunza à réagir pour Nakuta Lisabwe. Fumu Kinzomba Mbenza ne Congo alibongo mfumu Mbenza mwana ya mvula nini nalanga ntekola vitinimi na mpango du Congo, les représentants provinciaux de la créa TBM, confession religieuse des églises autochtones et traditionnelles Bangunza mpe Viandongo. Alors toye lisusu nantine te solo ya kopesa mise en garde na banza bolandi na baitando ike na boete solo kolandisa mayo le kaki déclaration ya révérend pasteur Kakenza wazali membre ya confession religieuse ya ba église de réveil du Congo et mayo baibaki koloba à l'égard ya Bangunza. Alors toye kopesa mise en garde. Dorénavant, nous, Bangunza, tozali comme toutes d'autres confessions, na katina mabele na biso ya Congo. Il n'y a pas première confession, ni deuxième, ni troisième, ni neuvième. Tous, tozaba confession religieuse comme toutes d'autres confessions. Mais bah méprise ya boy à l'égard ya Bangunza, vraiment nous en tant que Ngunza, on se laissera pas berner. Parce que chez nous, les Bangunza, na boete solo, biloko yeza malamute na personnalité na biso tokoko tika ngo soko mokete. C'est la raison pour laquelle tozo pesa malobe pa ya bakambi ya mboka pe na yemoko président archevêque Ejibaman Pia Ozali bongo président ya plateforme ya ba confession religieuse. Ba mekempe kozwa ba disposition ya koyeba ko réédiquer homme de Dieu lokola biso à la personne ya pasteur Kakenza suite ya ba sotis ba injure provocante oyo balingi ko sala en faveur ya Bangunza. Tolingite nous sommes en état de guerre. Toyebike mokili na biso ya Congo eza malamute. Vous savez ce qui s'est passé avec la guerre du 100 ans. Ba croyants et longona ba religieux tolokola ba chrétien. Nous voulons pas cela qui est arrivé na kate mabele na biso ya Congo. Aussi longtemps on a posé ya unité nationale, cohésion, mais regardez genre ya ba pasteur ozo tenir ba propos moko na boete irresponsable na télévision. Alors en tant que représentant provincial ya Bangunza, nous ne sommes pas d'accord avec toi, le révérend pasteur Kakenza. Nabanza wanezaki mise en garde ya kopesa et penabino en tant que autochtone et puis traditionnel. Que moi je n'ai pas l'envie ya kosangana kana l'église des noirs, tout ça je n'ai pas la conviction. Est-ce que vous êtes blanc ou comment? Quel genre ya ba propos que vous n'avez pas envie ya kosangana na l'église des noirs? Est-ce qu'il y a un dieu des noirs ou bien un dieu des blancs ou comment? Alors ndeba biloko wana toyi à l'égard na bino ko mettre bino en garde dorénavant. Une fois ça se répète, en tout cas nous ne serons pas d'accord avec vous en tant que autochtone. Je dis et puis je vous remercie. Matonde. Incivisme eleki mingi na ba chauffeur ya Kinshasa na banzela nyonso ya Kinshasa. Gouverneur Daniel Bumba na ronde na yasalaki na butu ya lobi eleki akangi chauffeur moko botala. Atako bazali kopekisa bango kasi toyebi te soki basalaka yango nanko topenini tozali awa na commune ya Gombe pene ya Pullman Grand Hotel Kinshasa aux environs ya ba 4 heures du matin et Sikawapi premier citoyen de la ville le gouverneur Daniel Bumba Lubaki abwili mutuka oyo bozali komona mituka oyo ebalolaka beton yokali solo bango bazali na chantier na bango pene wana kasi bino moko botala modèle bazali kobebisa nzela nzela asopi beton bakushe ya minene et pourtant nzela oyo bauti kobongisa yango sika bolanda neti kaka bozalaki.
Malembe. Kala net lota. Sambola nesi. Mwende wanota ngakuma? Wapi? Mwende nota. Nengo teshi. Kuna mo fugate. Ikoti pa nengo koti ya ngando obune. Malembe. Tangu na zolo babiloko so ngo tambola nango bo veya seke bo etanche yango tangisa te oka communiquer na te na communiquer na ka tangele bo so beli na kati ngai mo kotana kati na ojeka na kangi no yo apali msanga yo ya mtu kona tepe bo kanga epe ni boso ozo katende malembe pas de brutalité chauffeur yango pe munoko makasi awa azali kuwangana neti kaka soso elela. Ça c'est le sang, non? Si le peut tomber en moyen, tango amonike eyindeliye kumambele beteliye pelelele asengi mokonzi pardon nazaleki na yo nalandi ezotanga on ici partout. On va retourner en Dakar. Qu'est-ce que ça va avec nous? On va retourner en Dakar, on va couler ma béton. Oui, mais qu'est-ce que ça va avec tous les Chinois là? Vous avez la biche non. Et aussi communiquer, on peut communiquer. Bon, il y a qui sera communiquer, on peut torcher la hauteur. Non. Là, si la toque à la tête. Ah, la mbio, non. Banoko esengeli boyebake azali ye moko te ezali batu ebele basalaka makambo ya boye surtout bakamion oyo ememaka bazelo na oyo eleplasaka bafulu modèle basopaka ngo ondire basalaka ngo na nko babanda nanu kokanga bino boye ete ya bino. Liwa artiste musicien ya groupe BCBG Zulema et Salaki Passi Nkumu Manda chante à réagir. Manda nato sona président JB Siko Zulema kufi. Yango to katimba la mona yepe morgue. Mutali boso avant ba ministère na soba koma. Oui mais tout ça ndene na mokano nzambe mais sinon déranger ma vie. Président Manda souvenir ni na makasi sana ngopo na Zulema. Zulema artiste na wenge chanteur bien. Alors la preuve na ya dans la timbre vocal na ya malamu oyo azali na ona kati ya BCBG. Donc souvenir ya malamu yango wana. Mais avant Koufa abana olela déjà là ina passi après que liwa ya Sega. Oui mais on a vu sur ba image au famille banolela JB Pianati ka été à soutenir. Est-ce que azaki pe apport ya BCBG ya pour maladie en bas soit na. Oui ba preuve ya li azwaki lisongi mais il y a nangonga ya boyo to ko lo ba makambo belé te. Ebi ke azwaki lisongi. Mais mokano nyonso ezaka mokano nzambe. En tout cas lokola nazali na kati ya au sein ya BCBGT nazali banda mais na kolobaki eza mokano nzambe kaka parce que surtout lobi ke eza négligence nazali na kati ya makambo mais to yeba ke abana kolanda traitement na ye
na ndenge le ngobani et puis président JB a tout soutenir ndeko na biso na bandi na kondima ndikamba na kolobage na koloba so baliaka bato na kolobage bato baliaka ona so batika la na ondima loka batika la tena limite baliaka bato banne psa gaweza mokano nzambe. Voilà. En tout cas loko monsieur ezate za mokano nzambe parce que so de lobi ke o mokili par exemple ça la kanai nani ya kotika la. Magafeme Mokola Lelo comme la souka, merci pour la confiance et fidélité botika. Te souhaiter joyeux anniversaire na pasteur Daniel Landou, pasteur l'église Cité de Najot Motonanzambe, l'homme de la puissance, azali ko célébrer Motama naye Mokola Lelo, tozali kolia, tozali komela avec impact pe idéologie. Nzambe abakisela yo et belé, profitez bien na mokolo na yo. Que du bonheur. Bon, c'est pas la guine à image, je vous fais ça. Merci. Na Torres Satibo Azalaki, na Sima Caméra, régie finale des Azalaki assuré, na ingénieur Gelor Mouya. Bamata, Bakita Babol Kalmabele, fils Maniboika Machine, na préféré Bino.